ya kokuta bien lisusu bien batolanda biso na Congo Lokole news.com. Le Congo Lokole ezali kotambola kotuna baimboka modèle ba papa ba beta biso ba mama. Ezaka bolingo be eza ba papa bazo pesa biso éducation. Toyoka baimboka. Mbote papa. Mbote maman Mariam. Kobeta mama mwasi. Eza mwasi obali, eza mwasi libanda. Eza ozoko éduquer ou bien eza bolingo. Bon, merci pour la question. Kobeta maman, na habité surtout ko bien éducation na ndenge nini. Parce que moi c'est normalement az éducation pas na bango. Tinda ke libala ba conseil zalaki ba koko maman ba te mona bango mo so ke libala. Bon, koloba ke ce qui est éducation na habité pour na ngai est éducation te. Puisque zalika ka kanda ko la muto abeti mwasi. Vous comprenez, abeti mwasi peut-être que soka azalane trop brutalité envers mwasi ou kobeta mwasi na cadre de correction mais na cadre d'éducation te. Les kamanga lobengona. Et bon ce qui papa maman qui funda on a sous commissariat à que la police oh papa betingae. Ce qu'on est que la police bon ça m'a beto malam. Bon, ce qui mobile ou abeti mwasi na cadre que a corrigé comme ça qui m'a bé na limite que gravité on les a n'engeni pour que moi ça kenti na commissariat peut-être mobile a beta qui moi si na banengi musu ya mabe koleka ya on a ça là que moi ça kenti na commissariat imagine toi que zo beta moi si asali soit le camera mabe na katanda ko obeti na niveau que au kamola liboko na te bukana on est comme n. Ce n'est que normal que moi ça qui nous confond yo soit na commissariat mais aux beta moi si na cadre ya bolingo na bino mais a déraper moké et comment tina niveau te ko buke likolo o beta mbata to nini mais je ne pense pas que moi si obete mbata okende ko na commissariat beaucoup arranger ko ndinga ya nini ya foyer na bino mais ce comme commissariat en tout cas ma chère yeba que mto abeta ki moi si tina niveau wana o moi ça que no funda c'est que l'on a qui na cadre ya nini ya na cadre ya correction et comment qui soit na cadre mususu ya mabe koleka en moko envers moi sina et on est salé que moi soit monsieur toboki soit ba minu katane wana somo ça ko funda en tout cas c'est normal. Merci papa. Kobeta maman d'abord ngai nazaka d'accord te na mutabeta moi si. Ah d'accord te. Moi si aza lokola mwana on a boti oui ko beta mwana mais ils avec vraiment amour ya konga ko redresser de na mona une fois na nzela la kuta na mutu moko abet na moni moi si abeti mbali na beti mais façon beta qui non moi je dis c'est un criminel on peut l'arrêter mais ko beta pe na moi si moi ça me fait très mal donc eloko wana te puis nazara d'accord na beta moi même so ka ça ma bé vraiment il y a d'autres façons ko lobela yepé d'autres punitions ko pe ça y et azoni pe mutu parce que moi je sais que les pédagogues, les psychologues disent ceci, il faut que sanctionner moutenelo ko alingara mingi. Donc au lieu de tailler, au lieu que non alingara loko bo mingi, punir yega côté wana a vous a touché moralement plus que même goût d'habiter du coffee. Maintenant on se met ça ko beta ba coffee wana, lobi kuna mwana ça mais ça nga déjà. Mais ce que on sanctionner na biloko ya alingaka mingi, je pense que à ko répéter sous bêtise ça la ki wana te ki ko simba na nzoto bo, so akufikasi. On ne lobini. Donc vraiment les animaux comme bolingo na kati wana nini ça dépend de l'éducation peu compréhension mutuna mutungai na sepela na ngoti mto ko be sima moi sina to beta ça ne fait pas du bien. Merci papa. Bon dis-moi kobeta quand on dit kobeta eza éducation te mutunde ba lobela kaye par facteur ya makambu oye asali to Moubali a salaki, ce qui moi si a lobelio likambu, plutôt esa question que il y a commis kitisa au vandi kimia au comprendre si j'ai likambu onde moi si a lobaki to oyo Moubali a lobaki. Rien que ça. Mais bino ba congolais beaucoup mo brutalité basse na ndenge moko sakante moi ça a lobby comme bo faut simbe kana nzoto beta mo lo bana mnoke ça beaucoup ma caractère ko beta basse. Bon à savoir que biso batu tozali bien caractérisé pe divergence de la connaissance dans le sens que il y a de cela atali kamboza nango
trop banal. Et ça, qui dit trop bas, ça n'a aucun sens. Mais or, faut comprendre na nature, ton niveau yamutu. Niveau yamutu, au dépend, il y a la classe Oyasali. Parce que s'il y a un problème, aux a censé, il y a qu'à convaincre Moutou. Qui dit qu'on convaincre Moutou? Moutou ne ba lobelaka, Moutou ne ba expliquaka. Bitumba. Hein? Quand on dit bitumba, ça Moutou te. Tant yo mubali to mwasi. Yo linga ki mwasi. Yo linga ki ba mauvais comportement te. Parce que au combat na niveau ya ko beta mwasi, pourquoi? Babi ko bitumbe bakisaka pipi na bolingo. Yo moni onde. Ta pilipili yango kominde belément. Ko beti mama na sima. Et comme l'isole comme kito. Ce n'est pas ça. Plutôt au beta et comme histoire que non, soit moi ça koufi, soit moi ça beli, blo moi ndengona sans ces athées. C'est à déconseiller. Ça malamte. Merci papa. Ote? Hein? Donc nezinga boy na fani na papa mbamo mbata bandiko beta ngai wana de bolingo te. Eza éducation de zo saki osaki mbeba moko ndesenge papa beta yo pozo mo correction. Ya bolingo pe bana ke ya bolingo. Eza na bolingo te ka boy ka papa beta ngai jamais. Ce papa peki soke eloko na liko sala te yo zo sala ka papa beta yo mona ngoma be. Na komona ngoma beta pa so pekisa na zo ka te tika tatolanga. Parce que yo lingo ke zule la police po ba yo kangai. Na ko zule la police c'était pas so dikenga zo linga te azo dikenga nden na tika mabe wana ya zo boya. Conseil ni opesa na ba mama oyo bazaka so papa beti akangeli papa kanda papa osenge eloko mona boyi. Et bien papa yebiseke tianga ta bilona mesa tianga ta mayo sukwa. Aboy conseil ni opesa ba mama wana. Baza ba mama mabeseke sika ba uta baza éducation te pe mama ute pa na ye deke to uta kana bandako na biso soki na libala ba pesa ka toli ndio ko fana ndako na libala. Ba wana ba yoka te seke baza matoyi bangongi uta mabumu ya mama na bango ba mama wana. Foko yoka. Merci mama. Etanga poani. Kaso osali mabe. Mabe neti nini? To amwasi na mobali ali kamba osola na munoko za obeta makofi te. Bino ba mama bokoma papa oyebiso boye okoma mona vous êtes. Yango moi papa ali akangeli yo makofi. Te, tam so incompréhension. Ba papa ba to incompréhension. Incompréhension ndeni. Bazakana ya zakana. On ba benga biso ba bébé. Ah lokuta. Biso ne to benga ba bébé po to bondela ba mpona bina ozo mwa likuta me ba batu mo mafo batu. Mafo batu ndeni. Loba ngana biso ete ba bazana likambo ekozala. Yo zana raison mais ya lingi raison non ta lingi kaka yo kweya kaka ye donc c'est ko tango ka boya to wana fa tambusa mwa makofi mais so akuta ya moto kwa ngana beti pe coup de tête ya solo okoka na okoka papa so zo toreli bende lokuta ya solo lokuta hein ça c'est bien molimo na baloli yango penza to bambane ya solo no solo na leso ya solo ndeti papa apo bikala ya benda ali bende siko ero nyingiso likofi moko yo olela te na boto c'est tant que papa tala kakaza papa te na boto suwana na komikitisa abeti atambata mais soki penza eye est-ce que ça bolingo nde papa obeto bongo ezaka bolingo bino basi boyoka yango bien na cadre msu ya bolingo eza nango bolingwa au moins to solo la betio pe bongo erbo kota anda ku yemo kwa bondeli o lisusu ke ezaki kanda kete bobongsa afuti mwa manji ya na cadre ya bolingo conseil nini opesa ba o msusu bayoka te balinga papa basimba bongo na nzoto eza mabe mingi puisque na kati ya bolingo ezaka bitumba te eza masolo soki mabe ezali bosololi bobongisi ke boete boyokani botamboli na ndenge ya sembo ekokani. Merci maman. Merci. Si on a dit que c'est bien, ma coffre na bolingo normalement ils ont bien été. Tant des personnes balinga bolingo ils ont réciprocité. Et compréhension yaka, mais moi si il faut la soumise et pas mobile na ye. Ozomona, faut que linga mutu na mutema. Balinga mutu ka raté pour na intérêt personnel quoi. Donc tant on linga na mutu faut bozala na ye comportement moko attitude moko pour vendre bien. Pour ceux qui ont bien été au monde qui bozara bien été bon potana hernios. Mais bino ba jeune bobeta ba maman na balabala, moi likambo na miso ba to vimbise lisu na sima bomo ba moni bino su bino na wana botambola. C'est totally bien na bolingo matate zanga raté. Ba mise ba yemba na bolingo matate zanga raté mais elle ga raté. Pour eza basi mususu balinga na ba ke mobali fa beta. Sur la bête ayo qui bien. Mais ils ont vraiment bien été dans bolingo. Mais yo maman linga obeta
bon nga vraiment moi c'est na lingate na betaye et compréhension ya kana ngo moko go beta mo mbata bolingo mais soko mo linga ngo ba go beto soko na point moko bo sati pe que et sali bien te bo ka bwana donc il conseille nga no pe ça go beta na bolingo ça vraiment bien te c'est ça. Merci papa. Pina suka ya reportage na biso boyo kinde ba imboka balobi. Donc eza pasi papa ko beta mama eza na solution te. Likambo eza kana na bolingo eza likambo oyo kana. Eza te ke ko simba makofi ko beta papa ko beta mama. Lelo oyo ko beta mama eza malamu pop mama peut-être asaki mabe poisonga na nzela eza malamu mais soki obeti ne sika moko songolo bien na mutu asali hémorragie na mutu au moins te que passe wana nyonso e yo comme pa na o ozasu na sengote quand même boye ba ko beta mama ndenge nini bambata na bolingo esala na ngo bien mais ko beta makofi wana ka soso bundana muninga no mobali e malamu te vraiment toye ba kozana na ba mama donc to landa ndenge ba papa na biso na ba mama na biso ndenge ba bande ko kumba ba bolingo na bango est-ce que bo bande ko mona est-ce que ba mama na ba papa ba bande ko bunda est-ce que na misu na biso bana bande ko bunda na biso bana te mais biso pe toye bande tozana ba papa na bandaku bino ba papa boye ba pe ko tosa biso ba mama bo beta biso na miso ba tuté na balabala te na miso bana te eza malamu te na pesi merci ebele et pas bobo ministre yem tazu ba image oyo wazola na pesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango na pesi bambote ebele et pas Gidi Bisengo yem taza toujours coach na biso na pesi bambote ebele ba Christian Dis number 1 pour la nité Flori ba le combos na Londres na bosani yote apo bikala na bosani yote skoza na Londres kuna pesi bambota to talaka yo yo talaka yo mokonza forme na pesi mbote ebele na pesi bino nyonso mbote Claudine Bisengo esikoza na Londres na France na pesi yo mbote tonton Masengu place oza kuna epa tantine Bisengo na pesi bino bambote ebele na France vacances ya kitoko tomona na mbala sima na reportage mususu merci.